Bonjour fidèles téléspectateurs partout aux zones dans le monde entier. Na kati émission na bino bientôt déjà bon samedi YouTube en direct à la kati à Kinshasa. Pourquoi? Parce que le toza na spéciale émission oyebi ki na mboka na biso to na 5 continents ya monde entier ezali frappé na maladie bengi ya coronavirus. Coronavirus ezali maladie ezali ko bomba partout dans le monde. Mais ba congolais toza na grâce toza na faveur toza na développement congolais o nzamba pesi mayele asali kisi ya coronavirus o ezali ko bomba kisi zo mona na te mais nzamba pesi mayele ya kosala kisi ya coronavirus yango toza na akomeka pe ko expliquer biso expérience wana ndenge nini zo sala ma est-ce que tozo bikanango est-ce que ça approuvé est-ce que bete porte na ba konza l'état ba formuler les porter parce que tout le monde développement Jérôme a accepté ah mais pourquoi pas y comme on a Désiré Bombile azali médecin chercheur nutritionniste ni to solanae bonne santé nzamba zo batras coronavirus ezali maladie ezali koboma bato zo partout dans le monde na États-Unis na France na Canada na Italie bato baza ebele coronavirus tozo kayango ba komba bazo tchadu ezali na poussé dans le coronavirus. Oui, coronavirus ezali moko ya famille ba virus parce que na monde d'infection tozala na ba bactéries tozala na ba champignons tozala ba virus. Alors dans le monde de virus, tu as un virus ya Sika. Oyo kala ebana kité, mbaye ko découvrir Sika azana kombo ya coronavirus. Alors yéwana azo travailler na objectif ya ko s'identifier na corps ya mutu pour que anticorps soit capable ya ko attaquer été. Ndemoni azo kota so kota na nzoto ya mutu akina va na pomo. Na pomo place ya vandaka nde créaka connexion na pomo. Tandis que vous avez ça, vous avez détruire d'autres mais à commencer par les poumons. À ce cas détruire les poumons, de ça qui va pas comme un respirateur artificiel, pas battre, à comment difficulté à couper pour nos oxygène. Ndé Moussa n'a travaillé à Yangwana pour nous détruire les poumons. Ma côté à l'anzela il y a zolo, misu, pe namunoko en utilisant ba gouttelette, ba soyo to bakawana. La gouttelette respiratoire avec rango et ça mieux et ça soyi nebisiko ya vandaka et ceux qui ont contact na yé soit direct soit les yeux malamonko à kota pa na yo ou bien simplement ceux qui wana tanga ni loko moko oyo go simba uzipe yango ndemo. Docteur, mais en Kinshasa, Banaki, tout bana Congo, bazana ba doute, tous en a plus de 1205 cas aux aides à la ville Kinshasa, tous ont dit mamonté. Est-ce que maladie on est maladie à solo, tous en maladie mon montage? Répondre la bateau à la non, maladie est na maladie à solo. Problème vous avez que na mboka na biso de politique na mozo za la mabe. Façon ba gérer maladie en gros et ça a été et c'est là qui équipe à riposte à une approche à la population. Très bien. Parce que au moins entre population et gouvernement, équipe à riposte c'est quoi très d'union. Moni, équipe de réponse à quoi très d'union. Bangonde, vous avez beaucoup plus sur le terrain, la population, pour expliquer à la population, maladie, oyo, et je n'ai et je n'ai au moins, par exemple, quand il y a riposte, il y a sur les cas à la télévision, pour appeler ça nombre. Tout comme 1200, tout comme 1800, tout comme 2000. Donc, il y a un syndicat à Yangwana. Mais contact la population, on a exaté. Sensibilisation de la population, exaté. La place de la technicien, va sur le terrain. Tout le monde qui va plus sur le terrain, ils ont des politiciens. On a monté sur la cantine, a commis don de Jérémy Mbang. À une cantine, pendant sa campagne, il y a un peu sur la cantine. Oh, la population a besoin de la cantine. A besoin d'aller, la maladie, les cas, alors, ce que l'on connaît, c'est que les politiciens, les techniciens, les politiciens terrain. Alors, la population, tant que les politiciens, c'est ce qui a causé crainte. Mais sinon, en tout cas, la population a été malade, elle existait bel et bien, et il faut que parce que maladie est appelée. Important s'il y a masque parce que l'économie obligatoire porte à cache-nez. Moutakola ta cache-nez est-ce que babi cache-nez peut se maladie kola ta moté pour provoquer mon bébé mais il était que médecin au groupe ça batuni au bazou dans dossier docteur Désiré Bombile chercheur nutritionniste. Et ça la musa manene monene parce que ça ko empêcher propagation pour être ceux qui montent là ti yango ndenge tozo mona ngo boy. Ceux qui lati ata zoloba ceux na moyen panzana exacté. Donc moutakoza ceux wanate eza déjà contagion de moins pour na yango. Alors les autres senga kolata yango kaka tant aux a pisa to azali belé to na place oyo aux a ba endroit de transport en commun to place publique mais so ça yo moko na chambre na bureau na yo to na musazo ça aux a yo moko za na besoin ya vous en mututé vous a obligé à la tangote même na nzeso tambola au côté ya mokara boité otambola ya zolo ya kokanga parce que eko kozo problème na ba poumon il faut l'attaquer yango kaka ceux qui ont comme place au monique
bazali belé ou bien peut-être pas moni que aux hommes que sécurité zali ndoko la yango mais pas à tout moment mais faut aller toujours temps nyos et qu'on veille que ça la propre à tout moment parce que au concerne yango plus de 3 heures t so comme 3 heures au changer au saïle mususu pour que permettre yo au battre là parce que place ya 4 oyo de basimba rapé yango te il faut ko kanga kango boye ngumbi yango pacha kati basimba raté parce que yango il faut protéger en mingi parce que yango nezo ya kana solo na yo alors ceux qui déjà au tika en polele boye tant son temps solo là so il est cause appel na kati wana tant yo mais on se connaît solo boye au miko tumo virus na pété vous mona yango il faut toujours ya okanga na ndenga kati za la protéger basimba ndenga kati bati on peut exposer tes à toujours protéger poté yango nezo na contact direct na yo parce que et ça na ba degré à cache selon maladie les origines na kati ya batu na kati ya mboka eza cache no muto maladie ya kolata eza cache no muto azana maladie ya kolata mais loko la besoin na ngo ezaki ebele que population commande des athées ndi peut-être nzela basala o ka pona ko couvrir mais eza penza propriété eza penza dignité par rapport na ba normes scientifiques à normes ya santé et loko eza na impact moko ma capacité mais ba tiango pour les mesures de sécurité pour que loko faut ça commande nango et quand il y a nini bon changer en colonie il faut 3 heures va changer alors on dit que vous avez tout c'est la terre bilamba en attendant juste pour ne pas empêcher kaka soyez bimaté mais protection à combattre les biso ezamuke États-Unis, na Canada, jogging depuis Canada, depuis Londres, Trésor Samba, depuis Londres toujours Nadine Sombo, Boza Ebele, Bobo na Belgique, Lydie Litanda, coach Guy Somba, Boza tellement Ebele, Eric Sembo, petit frère Yatere Sembo, grand frère Yapai Kingolo depuis Paris, Boza Ndabiso, la Mandi Yoyo, Trésor, Boza Ebele, ingénieur ici Mangué, Boza na France, na Canada, na États-Unis, Boza abonné Ebele, na chaîne YouTube, Bron Samba TV, c'est très important à tous la vérité par rapport à la réalité à coronavirus où ils allaient au Boma Makasi avant de continuer la maman les camo est ici mais question mon émission docteur Désiré Mobile est-ce que coronavirus est une maladie à Mikolo tout coronavirus ils ont résisté en Afrique parce que tout le monde en a pas tout deux ans fait belé par rapport à l'Afrique ni n'est ça là qui va pas tout fait belé l'Afrique va tout faire est-ce que pour ce deux pays tropical moi ils ont Makasi comme on va Mali il y a moi ça qui va tout faire non bon on dit maladie oyo ils ont la condition ils ont permettre à évoluer malade climat ya malili ezali favorable pour naïe même na congélateur na yo soko tie virus oyo akosa 2 ans 3 ans na kati ya congélateur na akufate parce que alinga place ya malili alinga place ya litimi et humide moi fraîche ma humidité wana azala bien au moins temps malade bandaki et ezoki impact makasi parce que écoute qui période ya hiver pourquoi vous êtes hiver kuna facilité à circuler zalaki à cause de suspendi na ba na ba to benga ngo ba na ba glaceuse za libanda na hiver facilité aux hommes ezaki makasi alors na niveau ya biso na Afrique moi des ali avantage pour na biso par rapport na aspect libanda na libanda moi ils ont avantage makasi pambate aspect libanda moi ils ont makasi ba virus est résisté mais na kacha banda ko biso za ba climatiser donc déjà ba climatiser ezali virus à côté que la tamulaï sans que akufa donc c'est là où toujours le climat est joué positivement pour retarder l'évolution de yango pambate ceux qui toquent la logique il y a ndenge congolais vivre en tout cas maladie ceux qui qui penza na ndenge ont fonctionner ailleurs de presque tout comme maintenant 50 000 au bazaki infectés mais le cas là moi ils ko sunga biso c'est déjà un parti et une partie où ils allaient consommer biso deuxième partie ils allaient pour mieux alimentation moi bilo toujours lié mike oyo moi sur la liste manga na biso ils avaient na manga solo sur la liste na orange ils avaient na orange solo sur la liste na ail ils avaient na ail solo pambate ils ont ba valeur nutritionnelle ya malamu pour ils avaient ma chimique mingité tout monde à biso za ba bloco chimique ils ont mingi penzate moi on peut va vivre frais ba formol bloco anande moi mingi ezala mais ba do eteli ba fruits ba légumes ce même malama tembeza na matembele penza solo ba valeur na ngonyo so ezali mais pas na bango libanda moi biloko belé bazoli ya penza bien té surtout ni bandi so ko baza ko na so que non ba regretta à côté kolia parce que ba l'air penza malamu té c'est ce qui fait que ba anticorps na mo ezali faible et virus est place nango virus za makasi plus ça ba bisika o ba anticorps za faible so za ba anticorps makasi ndeko ata ndenge nini ozala attaquer benzate mais so za ba anticorps faible ce me risque kotio et comme nancer yo et comme malmener peu ko nyokolo makasi par rapport à mutuelle dans la virus est-ce que ça malade mikolo non
eza namba na mike ba kozwa yango sauf que pas na mikolo eza na moins impact makasi tu mikolo ba poto na mikolo ya Congo te na mikolo ya poto to na mikolo ya mboka te parce que mikolo ya mboka alia kana malamba ntiko za ngas bien kaza mukolo mais ba mboka na bango to comme mukolo ba ntiko comme déjà faible plus que lia mabe a comme sous faible makas donc mikolo bazali parmi ba personnes vulnérables pour baza attaquer facilement ba mikolo baza na kati ya loana ba mikolo baza parce que bango on suppose dire que vie âge na bango ba ntiko pe comme kolemba Bantika on peut comme un Kolemba, tu côté vraiment la viva si Nabiso parce que bon mon docteur Désiré Bombilazali congolais. Il faut te soutenir na poto besoin na mikili bazo ça la recherche va se trouver dans qui cité vraiment approprié mais donc chloroquine c'est la boue mais yenza ma PC maele azui qui si a coronavirus. Il y a une zone na Belgique, on a vu ça au Canada, na Londres, na France, na Italie, on a vu ça en Australie, partout dans le monde, ndekonayo congolais a trouvé qui si a coronavirus, docteur Désiré Bombile, autozane awa. Mais tu as posé la question, ndengenini a trouvé qui si wana, est-ce qu'expérience ni a sali, est-ce que bixi ba tu besoin, belé besoin na biso, il faut besoin besoin qui si wana, ndekono ça là ndekono publicité. Tout le monde docteur Jérôme Batine les jets privés. Mais yaza anakin, est-ce que ba autorité ba loquer, est-ce qu'il y a ba porte et on de tortuna. Docteur Désiré autozane biso. Au trouver qui c'est un coronavirus car en assiette. Vrai ou faux pour mesure qui c'est un coronavirus au monde entier localisé mais au Congolais au sein des recherches trouvant vrai ou faux. Oui, vrai, toujours qui c'est un coronavirus. Ne tout le baboyer toujours qui c'est nango nazo ko annoncer mo kimombake les kamarbanga les sousou ezate. Ce qui va dire que qui c'est un corona ezalité ezali faux parce que biso zali témoin il y a un récit auto sali qui est toujours qui c'est il y a coronavirus. Tout bien il y a à Covid. À Covid, il y a absence, il y a Covid, anti-Covid. Alors, ils ont dit qu'ils sont allés en na gamme moko, mais ça va produire bien la carte. Et il y a le quoi ndak munene, ils ont la chambre. Parce que chaque moutazo présenter les symptômes dans l'ending naïe. Bato bazali na ba mutu passe bazali, qui c'est mutu passe bazali. Parce que par exemple, problème il y a kosu kosu, il y a kosu kosu bazali. Par exemple, problème il y a paiement tout le kangama qui se n'envoie zali au bazar besoin bazar problème il y a d'autres passe qui se n'envoie zali et tout ce qui a wanaté bazar fièvre paix qui se n'envoie zali et il y a souka tout bien interférent ndé il y a mo besoin ko c'est lango prévention so dans la maladie tenga c'est lango pour belaté à cause c'est lango o muto pas beli à cause c'est lango pas baté na prévention ça la base qui va tsara bantuko comme makasi na traitement ils ont bon virus yemo donc ils allaient ensemble il y a aliment antiviraux au tout sangisi yango to conscient force wana pour combattre virus au tout bien na combo ya Covid-19. Est-ce que va Konzambo va soutenir parce que tout le monde inde konayo Jérôme Batine les jets préfets au Madagascar. Est-ce que va soutenir la chef de l'État? Est-ce que va Konzamba monio au présenter ba mokisi o? Qu'est-ce qui prouve que qui se zobik ça va il y a Covid-19? Na mona ki ba konzi na komeli ba konzi tour à liboso tant on malade ils en bandeli. Na komeli ki bango na date le 25 mars na komaki lettre na liboso. Na sali ba programme nyonso na présenter ki bango yango. Tout comme le 25 avril na sali deuxième correspondance pour na ko rappeler dossier wana. Ngam tour à liboso na tinda ki batu o ba kende ko déposer ba lettre de correspondance. La deuxième tour ngai moko na administrateur ya cabinet na ngai to bimi biso na mibale to keyi to komi na INRB to déposer lettre ya pas Muyembe to déposer yango to ke na ba ministère nyonso etikali zo concerné na un contact na ba commission qui chargé na étude ya ba traitement alternatif ya ministère recherche scientifique document on a zoa na sa recherche et ça ministère wana na pesi na rempli ba formulaire wana parce que ngai kombo ya kisi comme on a nini et son malade nini au sein on a base nini na rempli ba blog nyonso wana na côté yango depuis le 10 avril l'autre vous les presque na 4 mai alors déjà un mois na 5 jours depuis na tinda ba formule na nga nyonso na niveau ministère ya recherche scientifique zomona alors kolongwa ba blog nyonso wana ba kombo ya kisi nyonso na côté yango depuis période wana na sala syllabus moko on a comme ça un livre d'ici fin un mois awa na baka tout savoir si Covid mode opératoire na épée comment combattre na pèse même explicité il y a option nutritionnelle na expliquer na carte livre wana comment anticorps na fonctionnaga comment il faut attaquer virus oyo comment on peut renforcer yango population ali ani période oyo ali ani période pour que anticorps za makasi nyoso wana ça plein de sorties à crise oyo ya pandémie na côté yango mais sans suite moko favorable et la personne importance
bapesa ngo mpe tina moko te eleka ndenge wana nasali baémission ebele nainteresse baautorité ebele na voix ya téléphone parce que naza banuméro baautorité ebele oyo na botanga nkombo mpona koprotéger bango oyo naza correspondance na bango même na whatsapp amona baproduit na nga amona yango bayebi yango e nazali kutu surpris professeur moko ya université yaki mpa na nga na mwasi na ye aza problème ya malade ainformé nga ke eza na autorité moko ya mboka azali cadre na bureau ya Assemblée nationale nde informaki likambo ya kisi na nga autorité ya Assemblée nationale nde informaki professeur na kino kisi ya covid ezali bomila azwi kisi wana mais moi mon boulot dans la dossier donc exact kambo yebani malamu na bakonzi na biso nyonso ezali kambo yebani malamu na bakonzi nyonso bandeko na biso boza na poto botala ndeko ko soutenir ye Désiré Bombile OMS a aussi la recherche azuité na France a aussi la recherche na Paris na Belgique na Canada na États-Unis mais ndeko na yo congolais autozani siko na plateau Désiré Bombile nzamba pesi maele azui kisi ya COVID-19 coronavirus yo mtozana maladie wana benga koyoka sonité parce que nzamba pesi grâce au monde ndeko biso Jérôme Aye bayambi na jet mais yaza ala Kinshasa on a besoin de jet té on a besoin de vélo kaka koma na ye a commis pas présence na présidence de la République va répondre été na pas ministre premier ministre va répondre été pas docteur était ni na ministère de la santé va répondre été et na équipe à réponse docteur Mouyembe mais mutaza na solution alors peut passer chantier à 10 personnes bon bozo bebi ça ebelé mais congolais yé peut passer un chantier à 10 personnes ce que simbiti et bozo no kisi na ngate mais naza sûr na kisi oyo ekobikisa mais ndenge ne biso ko ba congolais est-ce que pour nini OMS ça valider en moté mon président ça valider en moté il y a un docteur Mouyembe valider en moté faut pas OMS ça valider non non ce que na niveau ya Madagascar OMS ça valider en moté le président s'est imposé parce qu'il y a une population naïe. OMS a pensé que du côté Kayango, a pensé va servir Yango. Non, non, tous ont estimé parce qu'on a déjà la solution. Vous avez et ça problème il y a OMS. Tu peux ça OMS n'gamouanate. Parce que les ablons sur le Kalambo Kawa, OMS a qu'à valider à monter. Parce que tout ça na validation nationale, aux élus locales et aux internationales. On commence d'abord par expérimenter les produits au niveau national. Ce qui est tout le monde les résultats ali, tu proposes OMS. OMS a validé yango, a sombi yango et puis bah tiens on a des sujets moki mobimba. Vous comprenez? Mais pas c'est un problème local, nous devons gérer ça à un niveau ya mboka na biso. C'est là où nous avons commandé. Nous avons trouvé bana abikino. So il y a doute na yango. Na lingi pour la sécurité payanga. Paye ba malade na biso bo pesa à 10 personnes. Au risque 10 personnes à test. 10 personnes kak. Au risque et péril. Ils en charge nanga. Bo pesa nga bango pour la lingi pété na sangisana ba ndususu. Parce que ngana côté peut-être na pesa kis nanga. On va pesa bango et c'est l'inter-échange. Oh kis nende pesa boy. Pour éviter le kwana bo pesa nga ba nanga na tia discussion nanga. Pendant 2 semaines na landela bango. Na repese ba résultat malam parce que na si parce que na soigner ba pebele surtout la diaspora ba toazaki na problème ya covid wana ba contactenga na sungi bango ebele ba témoignage ezali ko sopana donc pour on va ke elo na ba abwa ezali preuve et efficacité ya biloko toliaka oyezana yango biso na Congo to un avantage parce que biloko na Congo ezana ba valeur na nyonso ya kokoka biloko toliaka ndeko ngai na peut-être témoignage il y a expérimentation pour la bateau peut-être na bandako France la Belgique peut-être moi quelques 3 formules pour prouver que maintenant ba ils allaient vérifier bon mais quand bateau pour tout bon mais formule aux choses à solo il y a le bosso aux amours tout passe soit 4 feuilles de l'oreiller pour bien makasa solo comment va lamba ba tcha na biloko olia wana ba feuille de l'oreiller avec 4 OK atokisi mai na ye et toki azuma ya tena vert tant tena vert azu 4 feuilles wana atie azile ko moi tiet azwa yango amena akomona ke mutu passe na ni et aussi so ça peut-être la maïté fait de réalité aux bitabemi balé au lait bitabemi balé aux poso parti à 4 wana au frotter ka ne longiao pam au vandi muke minute rotanga mutu passe na yo et aussi na par exemple il y a fièvre vous avez fièvre vous autres toka vous autres animaux malili makasi zwaka poso ya orange au tokisi mai au tien na vert aux poso orange wana au tien na katia mai wana aux zipi et comme ka tient au meli au moins la minute muke fièvre na yo et sil et ça biloko eza biloko toliaka na tangi biloko ya musika te na kene musika estomac passe aux pommes de terre estomac na zo bana yo pommes de terre au longoli ka poso nango patwa kati wana au tutiango OK au tutiango et comme il pâte au tchao na verre à moment ya malili au meli quand les hommes sont au meli verre na ton verre na poko oui bon
Et ça biloko ko lia papa. Bon il n'a pas tout hémorroïde ba makasi hémorroïde. Ouais. Au moins siko on appelle ça là on va voilà. Hémorroïde. Moi belé trésor samba zolanda biso bobo zolanda biso. Au moins par exemple quand hémorroïde c'est comme si ça maila ba tumingi. Très bien. Exemple ngabi ngamo za ba mayanzi. Papa. Il va pas il pas belé ba mo pas il pas. Yo kangai. Au moins yesilate. Au moins hémorroïde c'est et la makasa m'appelle là. Et c'est la makasa m'appelle là. Au moins tu peux te à côté. Au pour mes amis. Tondi maka batu koleka nzambe parce que vous savez biloko les nzambe nzambe atia biloko ya malonga na kati ya biloko tolera na ba verti koka na biloko nzambe asala parce que topesa confiance na mundelo asali kisi po ayekoli nzoto na biso mais todute nzambe asala nzoto asala biloko kolia c'est ça l'erreur ozomona nzambe atia biloko na kolia atia bavaleur na kati ngai na fait ba recherche na découvrir yango naza na posa ya comprimé te devant n'importe quelle maladie très bien dans ce moment solo aussi beurre de karité maniwa beurre de karité malamu Ozui lutu moko ya beurre de karité. Lutu toliaka. Ozui aimi balé. Aimi balé. O tuti yango fini yango ekomi pâte. O mélange on a beurre de karité. Vous avez un beurre de karité. Alors au kati yango lokola to sala ka moi ba suppositoire. Mike o sala mo forme wana o tie na malili. Po ekangama. Mais so moni peut-être là moi pressé au ko zatala museboye o baki yango. Mais tu n'as tout à malili po tant que comme makasi koko tsango ezala facile alors au tiamo malili bongo ozobaka yango ndamu na tongo ndamu na pokwa c'est bon pendant 3-4 jours on peut s'en suite Européen sa suite boza ebele bozo na biso bobi actualité zali coronavirus aujourd'hui 5 continents ya monde bato belé bazo kufa la maladie au kisi approprié zate menza basali biso grâce ndeko na biso congolais docteur Désiré Bombile chercheur nutritionniste o yazui kisi ya coronavirus eza ko bikisa asengi na gouvernement ya République démocratique du Congo ba pesa échantillon à 10 personnes azo pendant 2 semaines bata l'efficacité qui soit soki simbité batiki qui soit mais asa sûr na ba produit na ye et ko simba mais pourquoi tu soutenir moi na mboka te tu os les gars OMS atindela biso kisi tu os les gars soutien mindele ba américain ba loba ba canadien ba loba na États-Unis ba bazo kufa na Italie bazo kufa na France ba kufa mais ndeko na biso a trouvé kisi mais bazo ndima été docteur Désiré Bombile boza et belé bozo na biso et belé yango to 5 minutes bo s'abonner et belé na chaîne au YouTube Bon Samba télévision parce que autres de la news et belé ya solo ya réalité ndeko na biso congolais a trouvé kisi na kombo nango ezako bikisa ba maladie belé na kati ya coronavirus et puis ça ça maladie belé même ba cancer ba diabète ba tibère ba prostate nyoso pe docteur o rosal ça moi va wana za maladie yo et to bandara ngo moni toi tu vas la recherche ça fait 6 ans. Ça fait 6 ans tout ça, Moni, ça fait 6 ans. Donc chaque année, tout ça, la recherche pour nous découvrir. On a cancer, déjà tous les cas, diabète, tension, hémorroïdes, insuffisance rénale, insuffisance cardiaque. Nous avons tous les cas déjà. Tout comme les cas de Covid. Souci n'est que d'ici quelques jours à aboyer, parce que nous avons des tests il y a sida, nous avons déjà sous traitement basal. Ce que moi déjà guéri, mais il faut qu'on ait 5 pour te confirmer. Donc pour la recherche de façon continue, tu recommander la maladie incurable, tu as la solution. Ok, solution, mon docteur, en grosso modo, on va retenir pour la question trouvée à coronavirus, parce que ça va devoir l'enlever dans la photo. Nous avons besoin d'encouragement et motivation, il y a des unions sur la nuit sur le lot. Comme le gouvernement congolais, pays n'a pas de santé malade. Pour ça, recherche, ils ont facilité. Et c'est une concentration, et c'est un tango, et c'est un mbongo, et c'est un mbébélé. Mais il y a une motivation. Comment on a même que le gouvernement oyo, azana yo azo reconnaître, musana yo pas à côté de maboko. Alors, nous sommes malades, on va construire biso, tout ça disposé. Mais surtout dans le biboui. Si vous avez un casse, vous avez un poteau, vous avez un décoiseur, vous avez un des jours réunis à casse. Le numéro de la biso, vous bengi total à masolo, to sur la masolo yango pour que to sunga ndeko wana. Na 081 45 74 935. 081 45 74 935. 081 45 74 935 B 89 80 32 458. 89 80 32 458. Pour na biso awa na mboka, tozo zengala gouvernement na biso yemokwa azo charge en Cambodge. Tozo na be champion a multiplier yango pays à disposition. Quand avec soigner bato félé na compte ya mbongo l'état, gouvernement a tia yango en place azo ba produit na biso oyo
apesa ba malade o bazawana mais na senga ki za ndeba malade on na rejoindre pas perdre discussion nanga pour que tout que na bango. Merci. Un mot na Bonne Samba TV ou ça retenu pour s'abonner. En tout cas bandeko nabi Tipo c'est un travailleur, c'est un bosseur. Alors à l'initiative n'est à rappeler que tout. Et puis quand vous suivez émission na yo aza ko inciter yo bimisa makambo yo mundu ça a posé que ça zo banga mais il y a tout le monde rappeler alors tout le monde là pour que au bimisa na kat na yo. Et aza très motivé na yango alors bloka sala kizara malamu so côté na Bonne Samba TV on a facilité à chaque fois boka élément on a notifié là pour attaquer pour ceux abonnés on est battu que l'on a côté mais ceux abonnés chaque fois que après que l'on a on a facilité il y a aux notifications pour l'andaka yango en tout cas pour s'abonner belé ba numéro ils allaient belé pour yoka parce que na yé tout ça belé pour la recette na bino to ba na pesa ba astuce wana ablo rebelle oyo peut-être tungisa rabino surtout dans la diaspora te venir to la pour que beaucoup va toujours bénéficiaire ya makambo yango tawonyos en tout cas encouragement pour s'abonner. Merci Dr Bombili. Au biso besoin encourager Makasi na recherche qui sur ça lié à Covid-19 parce que biso va congolais trouver des solutions kaka na cette pamba yango to sengi na gouvernement et soutenir yé à Kende Liboso à Binabino PCA échantillon 10 personnes botala aux en Porto aux en France aux en Canada aux en États-Unis s'abonner na Bonne Samba TV chaque jour nous avons numéro sika numéro de téléphone est 081 66 95 782 081 66 95 782. Merci na Danzo la kesi marambozo sana na kata au Bonne Samba TV. Merci réalisateur Topespe Chico to côté pe na équipe to bandi mettre mata. Merci Bozaï Belé, merci na Bobo Bouto, merci na Trésor Samba na Ndengo partager ba lien, merci na Freddy Basele, merci na Eric Sembo, grand frère à Baiki Ngolo, petit frère ya Thérèse Sembo, merci na Lili Litanda, Bozé Belé, Joe King na Canada, Papa Nono na Canada, na États-Unis, Mavuna Lelo na États-Unis, Bozé Belé et Ewing Kikamba na États-Unis, Boza Belé na France, Trésor ici Mangé na Belgique, Boza vraiment Belé, Yves Bazamba, bienvenue Mpinga, merci. Joël Bokole, Terry Bokole, Désiré Loma, vraiment Bozé Belé, pour soutenir Bissot, pour s'abonner et Belé la chaîne Oyo, Bonne Samba TV, pour s'abonner Belé, parce que vous soutenir Bissot pour la révolution, ah vous avez la vérité, rien que la vérité, bon Vandé, bon Zambé, Bonne Samba TV, Kitoko, merci. Docteur, merci. Merci donc de les Merci.